Bandeko balandi ya magazine na biso de quoi souffre mon pays, le Congo démocratique. Naye ko souhaiter bino bienvenue na version ya lingala oyo tokolebela lelo makambo ya élite na classe politique ya mboka na biso. Nasalaki yango déjà na français nde naye kolopesa version ya lingala lelo. Nyonso oyo ezali na teme ya monene tolobaki kozanga vision ezali likama mpona mboka. Ezala na kati ya libota, baliboti bazalaka na vision mpona libota na bango, na église vision ezali bongo na mboka mpe il faut kozala na vision. Kozanga vision nde esaliki kobanda tozwa indépendance ti lelo mboka eza kotambola te. Ata bato batanga te, bato nyonso bazokoluka badirige bakoma bakonzi na niveau nyonso ezali kaka mpona bango moko, me mpo ete baza na vision moko boye mpona mboka ezali te. Na kati ya teme wana nde toye kolobela oyo tozoloba lelo ya koloba ke classe politique na biso na élite na biso koloba bao nyonso batanga na mboka kobanda 60 ti lelo bango nde bazokoconstitue danger mpona mboka na biso etelema te. Namoni yango na pase magazine na biso eza kokanisa korefléchir. Nga natali boye 60 ti lelo ezali classe politique na biso, bato basalaka politique wana na élite na biso bango mpenza baza koconstitue blocage, frein mpo mboka etambola, mpo mboka etelema, mpo mboka ebonga. Mpona nini nalobi boye? Bandeko ntango tozwi indépendance na 60 toye komona ete batie bakonzi, élection esalamaki, tozwi président ya sika, tozwi premier ministre ya sika na gouvernement baumelaki te na kosala. Tomoni mbala moko mwa conflit esalami boye, président ya république azwi arevoke premier ministre, premier ministre mpe azwi arevoke président ya république. Mobulu ekoti mbala moko oyo mobulu esalamaki wana ye kofungola nzela na banguna ya mboka oyo baza kolinga indépendance esalema te, parce que banguna wana eza mingi bamindele wana oyo balukaka biloko biso nzambe apesa biso bango bazwa yango, biso tozwa eloko te. Alors banguna wana baye koprofite na crise wana ebotamaki, crise wana esali ti eye kosala na président wana akendeki alongwaki na premier ministre na biso babomaki ye. Soki bato oyo mibale alors que baconstitution na biso na mikanda nyonso ya mboka eza kopesa président nzela te ye arevoke premier ministre, quel que soit le problème il fallait que balanda procédure. Premier ministre mpe mokanda moko te ya mboka epesaki ye pouvoir ya koloba ete soki likambo ezali ye premier ministre arevoke président. Omoni désordre modèle oyo, désordre oyo ebandi talakisi kaka exemple moko wana na ere wana tozwi indépendance. Premier ministre arevoke président, arevoke premier ministre arevoke président, alors que na bacrise nyonso eza prévu ndenge nini ya korésoudre crise te. Bango badestabilize bainstitution na likambo wana ekoti crise monene na mboka. Nsima na bango bacrise nyonso oyo mboka na biso eza kokonetre, tokotala na kati bato ya biso ya politique, classe politique na biso ezalaka kaka na kati, baélite na biso elingi koloba bato ya mboka na biso batanga bazalaka kaka na kati. Mpona nini? Parce bango bakendeke kuna mpona intérêt na bango moko, baza na vision moko te mpona mboka. Oyo lokola totangi boye tokomi na badiplome boye mboka na biso tosala boye baza nango te. Oyo lokola totombwami boye tosali baparti na biso soki toganye élection tozwi pouvoir tosala boye mpona mboka mpona peuple, baza na eloko moko te na moto na bango. Donc kozanga vision ebomi mboka na biso. Lelo tozolobela classe politique na élite na biso kointerpele bango. Tozwa indépendance ti lelo eza na baoyo basalaka chaque crise, chaque changement bamikotisi na kati, babundi na kati mpona bainstitution ekoya kuna lobi bango babimi susu kuna na kati.
okomona bilongi moko ebanda 60 ti lelo ezalaka kaka wana bachangement nyonso esalaka bakendeke kaka kote au pouvoir eke bazalaka kaka wana balingaka kozala libanda te bazalaka kaka wana me basalaka nini mpona mboka eloko nini basi basala balingi bakontinue kosala mpasi ya mboka na biso ya mingi euti na bapolitisien na biso oyo euti na baklasse na baelite na biso oyo na 60 tozalaki na bato ebele na badiplome te tokanisaki ke soki tokomi na bato ebele ya diplome bakotia mayele na bango basalela mboka basalela population lelo oyo eza bongo toza na nombre ebele ya bato batangi badiplome ya ndenge na ndenge me tozomona changement te tozomona contribution te ya bato oyo batanga na badiplome minene wana na vie ya population na ndenge ya kotambusa mboka na développement ya mboka tozomona eloko moko te classe politique toza bapolitisien bakoma ebele bapolitisien yango mpe ya lelo baza lokola ya 60 te baza na badiplome ebele ya ndenge na ndenge me tozomona eloko moko te contribution na bango ke mboka ezalaki awa ekomi boye eloko te lelo président ya république alobi ke face ya situation mboka aza nango lelo face ya danger oyo mboka aza kokouriri lelo tozali agressé toza na bitumba ça fait 30 ans Rwanda aza kopie mboka na biso aza kobundisa biso aza kodestabilize biso me nsima ya Rwanda eza Rwanda kaka te tokomona yango nyonso polele ezali union européenne nyonso eza nsima ya Rwanda union européenne abimisa 20 millions ya 20 000 soki kobia ero wana apesi mpo Rwanda aéquipe armée na ye minduki na ye nde yo kaka ere moko boye secrétaire général ya Nations Unies alobi ke Rwanda aza na minduki moko sophistiqué oyo meme basoda ya ONU bakokoka ye te ezali mpo union européenne apesaki soki 20 000 soki 20 000 montant peza na bite mais eza ba 20 quelque chose oyo apesaki na Rwanda po asomba minduki aéquipe armée na ye sachant que Rwanda abundisa Congo po bango bapie biloko ya Congo bakabola Congo na biteni biteni babotola mabele mosusu bapesa Rwanda. Ça fait 30 ans mindele bapesa Rwanda mission oyo ya kodestabilize Congo kopie Congo soki ye apie biloko apie atekeli bango ba union européenne wana nsima union européenne wana mutu penzo asimba Rwanda na makambo ezalaki ye moko tata na bango États-Unis d'Amérique koappuye Rwanda ndo monaki ke président Kagame azalaki kosala biloko na nyonso na assurance nyonso na orgueil nyonso parce que ayebaki ke Amérique aza koappuye ye union européenne eza koappuye ye nde etindaki ke baprésident mosusu ya Afrique bamoni boye bakeka komi nguzamela liboso ya président Rwanda mpo bayebaki ke akomi interlocuteur ya monene ya bagrande puissance mpo ye nde sikoyo ifo agere baminere barichesse nyonso ya Congo mpona kopesaka yango na bato wana président na biso Félix acomprendre makambo oyo abundi na niveau ya libanda de telle sorte que bayebisi bango olie bondimaka Rwanda bomaka bato na ngai mpo boya kozwa richesse na ngai me botraite na biso moko bakongo directement olia kobomaka bato oyo position ya Congo lelo endimami na mokili mobimba bango nyonso balobi te likambo tozosala eza mabe kobomisa bakongole mpona biloko nzambe apesaki bango malamu totraite na bakongole nde omoni babwakisi Rwanda lelo oyo basengi Rwanda azonge mpa na bango abimisa basoda na bango me eloko monene toza nango il faut armée na biso etelema me armée na bakonzi boteki koleka awa na complicité ya barwandais basalaki kokamata basoda ya Rwanda bakoti na basoda bakoti bango na armée na biso bato ya sécurité ya Rwanda bakoti bango mpa na biso babiloko nyonso ya mboka bakotisaka barwandais kuna mpona koya koaffaiblir mboka elingi koloba lelo oyo armée na biso eza infiltré makasi soki boza kolanda na bainternet boza komona bato ya M23 bazokanga bango na basoda na biso bazobimisa basekret balobi ke soki bino bokoya koatake biso bakonzi na bino kuna ya basoda bapesaka sango epai bakonzi na biso biso toyebaka ke bokoya mokolo boye bokosala boye me bino boyebaka te biso tokosala boye elingi koloba infiltration wana eza koopere makasi yango ya affaiblir ya armée na biso
président ekomona boye asengi ke bapatriote bamaimai bawazalendo lelo bakota na bitumba officiellement gouvernement reconnaître bango nde oyoki bapatriote baye basangani na armée oyo omoni ke moye babotola biso Kivu bakokaki te me ndenge tozoloba boye Goma Bukavu na bamboka ya mwa ebele kuna ezali susu occupation ya barwande wana. Alors lokola tolongi na niveau ya diplomatie mindele bandimi ke basoutenir Rwanda contre mboka na biso bandimi ete baya kotraiter directement na Congo basoutenir Congo esali ke président république na makanisi na ye ya kiprésident asobi kozala mokonzi ezali ete ye aza na bainformation ebele oyo biso toza nango te ye ayebi situation réelle ya makambo anje ebele ye ayebi yango président ekoreunir bato na ye union sacrale alobi na bango ata toperde bamboko toperde kuna me toperde nano bitumba te lokola tozwi victoire ya koloba bamindele balobi bandimi bakoapuye lisusu Rwanda te kopesa ye minduki te kofavorize ye te bakondima lisusu te kosomba baor babiloko na biso Rwanda ayibaka bakosomba eso epa na ye te ngai nazosala geste ya korassemble bakongolais nyonso nalingi nasala gouvernement ya union nationale ya koloba ete congolais nyonso oyo tomoni ke akoki kosunga mboka na periode ya bitumba akoki kokota na gouvernement wana nde omoni président fungoli nzela babengi consultation eza kosalema na conseil spécial na ye elingi koloba te ke na gouvernement ya union nationale oyo président alingi kosala ke bato na ye kaka ya union sacré lokola bazalaki wana batikala bongo afungola kotisa ndambo ya bato ya libanda te soki oyoki balobi gouvernement union nationale elingi koloba ke gouvernement oyo eza en place ekozala lisusu te kobanda premier ministre de bango nyonso amoi ke président moko estime ke motu boye akoki kotikala motu boye soki eza gouvernement oyo président alobi ke akosala ouverture kaka nde wana akotika premier ministre akamati baposte ndambo apesi bamosusu oyo baza libanda mpo bakota me mpona kotala complot ezaki contre mboka na biso mpona kotala enjeu bandeko na biso baza na esclavage kuna na Goma na Bukavu na se ya banguna baza kopie baza koboma oyoki lelo toti kocelebre génocide elingi koloba génocide congolais depuis 30 ans Rwanda azoboma bato kuna mpo abotola mabele na bango akomi na village babomi bato ya village nyonso bakamati barwanda bekotia bango place wana bokanisi président si adénonce yango plusieurs fois bato ya Kivu badenosaka yango plusieurs fois donc toza kovivre génocide moko ya extermination ya population ya Kivu mpo mabele wana Rwanda azwa yango tocelebre yango awa nde président alobi ke mpo tolonga biloko nyonso oyo ifo tosangana congolais nyonso devant likambo oyo eza na te moto ya opposition moto ya majorité ezali te eza moto ya este moto ya ouest moto ya centre azali te biso nyonso congolais tosangana nsima ya président de la république nsima ya forces armées na biso bawazalendo na biso mpo ete mboka na biso ebima na kokoso oyo alo mpona yango mpona kolakisa bonne volonté na ye alobi ke kobanda na gouvernement il faut mpe tosangana na bato nyonso donc oyo baza kolobaki o te lokola eza boye mama oyo premier ministre akokozala wana atikala na ye bongo président bakisa bato eza bongo te eza wana makanisi ya président te bokosa population te boindire population en erreur te ke ezali bongo soki balobi gouvernement union nationale elingi koloba gouvernement eza wana en place ekolongwa kobanda premier ministre ifo elongwa nga kutu wana ekopesa conseil na mama premier ministre lokola aza moto ya kan ya président aza mpe moto ya edps ndenge balakisaki biso il faut faciliter tâche na président ntango tokosilisa bakosilisa baconsultation wana amoni ke président avancé asala démission na ye mpa ya président mpona kofaciliter tâche parce que na ndenge ya constitution na biso il faut ye asala démission oubien parlement edemettre ye procédure akokende na parlement edemettre ye naza d'accord na yango te parce que tokoki kohumilie ye te mais procédure ya malamu ezali kosenga mama premier ministre atali alobi boye te président lokola yo moko omoni ke mboka sikoyo fo tokende na gouvernement union nationale mpo tosauve mboka
po tosangana biso nyonso tozala makasi nsima na yo po tolonga bitumba oyo mpona kosauve peuple na biso. Ngai mama premier ministre naye koteka démission na ngai mpona kopermettre yo ozala main libre opona motu oyo akomema gouvernement oyo ya bitumba, gouvernement ya bavertébré. Tolobi te ke mama premier ministre akoki te eza bote eza po tojuge ye te. Tolobi ke par rapport ya option oyo président azwi lelo il faut mama premier ministre afacilité président tâche ye atia démission na ye ntango akomona ke président akomi pré basisi baconsultation biloko nyonso. Mama premier ministre akende kotika démission na ye pa président mpona kotika président azala main libre apona premier ministre oyo akokende sikoyo na vision esika tokoteli place ya bakongolais nyonso tosangana. Ye azalaki premier ministre ya kan ya président ya union sacré mais sikoyo tozoluka président efo azwa premier ministre oyo mpo ya kosangisa bakongolais nyonso. Okoloba mama me kasi ye mpe akokosangisa te, eza bongo te. Na monde ya politique soki tolongo na gouvernement ya majorité tozokende na gouvernement ya union nationale il faut emonana na bilembo. Elembo ya liboso elingi koloba ke premier ministre azalaki wana akoki kotikala te. Donc motu moko te akosa population ke o possibilité ezali mama atikala tofungola. Soki mama atikala fungoli seke toza sincere te na makambo tozosala. Wana bolingi bobimisa président lokola moto alokuta président koloba moto alokuta te ye nde chef de l'état. Biso nyonso faut to appuyer parce que yende azomema flambeau ya combat ya Congo, yende atelemi liboso lokola gangi na biso nyonso siko sima na ye tozobunda Congo alonga. Yango wana na ye awa koloba bandeko na ngai nayebi te classe politique na biso élite na biso depuis 60 ti lelo oyo alingaka te koperdre mpona intérêt ya mboka parce que bango ezali kaka kosala mpona mabongo na bango mpona bafamille na bango. Turu oyo naye kointerpele bango makasi ya koloba tokomi koloba lelo génocide ya bakongolais. Donc eza extermination, plan extermination moko ya kosilisa population na biso oyo ya este ezalaki déjà entamé. Toza koloba problème ya occupation ya basole na biso baterritoire ebele eza sous occupation. Population eza kuna eza kosouffrir, baza koboma, baza koyiba mpona kosauve bandeko na biso wana baza na esclavage wana. Il faut tosangana mpona likambo ya Congo, tosangana tosala intérêt ya biso kaka te. Soki ozalaki ministre ke basengi yo ozala pembeni mpo mboka ya avance liboso, ndima yango ba excellence nasengi bino s'il vous plaît bobotama te mpo bozala baministre. Bokomaki ministre mokolo moko te mokolo suka nango ezali bokolongwa te mpo bosali mabe te, bokolongwa mpo mboka esengeli sikoyo tosala gouvernement ya union nationale ndenge président amoneli mpe anakanisa aza na raison ke tokotisa bato nyonso mpo toloba langage moko, tobundela mboka na biso, tolibere mboka na biso, tosauve ya peuple na biso baza kufa kuna o baza sous servitude ya banguna. Tala oyo toza kosenga na population na biso ko appuyer démarche ya président de la république. Toza ko appuyer ye te po tolingi ye, toza ko appuyer ye te po asali kaka boy te. Aza président na biso tolinga te mais ye nde azali le président wana. Toza ko appuyer ye parce que période toza nango toza na besoin ya unité nationale, toza na besoin ya kozala bomoko makasi po topesa ye makasi, topesa mapinga na biso makasi, bawazalendo makasi. Tala lelo tokomake bitumba nyonso ekoya bana ndambo ya Congo bazosangana na banguna bakobondisa mboka. Eza normal te ke moto andima kozwa minduki mpona $1000 $500 boye kaposte balaki ye mpo ya kobondisa bandeko na ye, aboma bandeko na ye. Bandeko na nga biloko oyo efo esila na mboka oyo, il faut esila tosangana tosauve mboka. Nsima na yango toyeba ndenge nini koréédike classe politique na biso, koréédike élite na biso, koréédike population na biso mpona kolinga mboka, kotia intérêt général liboso, kotika kotrahir mboka, kotika kotravailler mpona banguna. Ngai nakanisi ete ntango ekoki
mpo tosangana tosauve mboka ntango ekoki ntango bitumba ekosila tosauve mboka na biso tokotisa mboka na nzela ya développement. Depuis 60 ti lelo mboka eza lokola nde mboka moko bato kutu bazalaka te. Tokotisa mboka na voie ya développement. Wana esengeli ke bakonzi oyo balingi korenyere wana bazala na vision. Olingi osala nini awa yo olingi okoma mokonzi mpona mboka mpona peuple. Il faut biloko échanger. Tala mpona mokolo ya lelo nasuki wa mpona version na biso ya lingala mpona lingaki kaka oyo nalobaki na français bandeko na biso ya lingala oyo bayokaka français te ou bien balobaka yango malamu te bazala na retard te par rapport à information na magazine na biso oyo kombo nango de quoi souffre mon pays, le Congo démocratique. Teme ya lelo elingaki kolobaki mboka na biso eza kosouffrire mpona qualité ya mabe ya bapoliticien na ye, qualité ya mabe ya elite na ye. Bango nde bafrene mboka kobanda 60 ti lelo mpo basaleli mboka te. Bamisaleli moto akokende kozwa minduki contre mboka mpona intérêt na ye. Babundelaka mboka te, babundelaka kaka bango moko intérêt na bango. Yango wana tolobi tosangana tolongola mboka na eloko oyo totelemela bato baza kosalela intérêt personnel. Yango wana il faut tosangana. C'est ma présidente de la République. Merci et à la prochaine.